Lisa Queen, est-ce que moni mutakala ya era? Eza mutakala ya era, ndeto mona mutakala Papi Mboma, ndeto mona mutakala Michel Maketa, mutakala ya era. Mutakala, elo wabingi mutakala dans le vrai sens du mot congolais alengi mutakala. Etenga mana ngwetele mana kopetiende. Je suis désolé. Nalobi nzela ozopona eza mulai. Koyango na loyengete. Yozokota autoroute na vélo. Tout préparé par chinois zona ya Karine. Ah bon. Donc asali yango pona ko plaire Karine na oyo na rando Karine azala na era. Oui. Eza loko nga na kobetela maboko te si qui est vrai. Nga jamais mutakala ya mutu soke bibi na réseau. Na roya te na sepela na mela ba champagne. Jamais. Et là on dit le ko ya roba mtalango mo na tata mutu so lango ezo seba. Ko be ko te bisika kingo na ekangite. Ko sana ko te ba tsinga na tindela bino. Oh. Finga ba ta réseaux sociaux. Eso eza ke ta malonga bo. Mais lo bango eza. Donc pona yo ozomona pona yo ozomona ke eraza pena mobali ya mobali te ndinga komisaka. Rien lo eza te. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci. Surtout dans le bateau, tout va disposer à temps pour nous rendre bisous dans le bateau, il va partager et puis dans le bateau, il va commenter. Toutefois, tout ça va pour nous repérer ces informations et frais et puis dans source. Je pense que les lots nazanga moroté naza na Mike Lokamba affaire mutakalisation ya era Ramsey tu reçois ba précision tout au long de cette émission. Est-ce que c'est vrai mutakala autoromona eza era Ramsey? Et puis si réellement eza era nani a publié era tu reçois ba précision tout au long de cette émission. Moto a publié era na émission mokola lelo tu reçois ba précision puis tu reçois ba combo. Nani Oyo a publié Era, Nani Oyo a sali Era Marambo Oyo Torozwango avec Mike Lokamba aussi. Et puis aussi Toko Benga Bato Bana Mikili Mputu,
Torosolana Bango en direct, il y a émission à Lelo. Tozobenga Lisa en direct, il y a émission à Bisso aujourd'hui. Je pense que era mutakalisé avec Lisa peut-être tu que soit précision nani asali que era Ramsey azala mutakalisé selon ma source d'information aujourd'hui il paraît-il que ils ont battu à la Chine ils ont un film utilisé par Karine Mokonzi mais tout au long de cette émission avec appel au Torozoa en direct et pas Lisa Queen madame Google peut-être tu que soit information aux fiable na source era Ramsey mutakalisé mutakala panzani na ba téléphone to benga Lisa Queen madame Google pour toujours peu ba précision ya mutakala ya era Ramsey mutakalisé aux vidéos circulé partout na ba téléphone na ba tutu nani a mutakalisé era Ramsey nani a sali bongo selon les informations autour na source il paraît-il que eza na fille moko azali la Chine parmi bateau ba soutenir Karine Mokonzi qui financé par Karine Mokonzi, la baronne, toujours ma précision et pas Lisa Queen mutakalisé era Ramsey. Je pense que nabenga Lisa Queen pour que toujours information pena source oyo mokile kozela comme il faut. Nous sommes toujours en direct. Il y a Afrique Elengi Télévision. Restez scotchés, branchés. Je pense que sonné Lisa Queen. Oyo Aouti Goyamba Bisso. Là, je dis déjà bonsoir à Madame Lisa Queen, Madame Google. Bonsoir à Guérite Chimpi, mon frère à moi. Bon, c'est un peu bonsoir, tous en direct. Hein. Ouais, tous en direct, ça va bien. Tous avez l'archevêque Mike Lokamba, au Papé Siopé, bonsoir. Ah, bonsoir, archevêque. Ouais, je te rappelle que nous sommes en direct, il y a Afrique Elengi Télévision. Je suis avec l'archevêque Mike Lokamba. On a habité l'archevêque, quelque chose. Non, solo Lisa et puis parce que Lisa Lisa comment na investigation ma kasi donc à quoi aux na ba nouvelle voilà ça na ba nouvelle ya makambe belé omoni na ndimaka Lisa parce que akende ko sala investigation na c'était où encore Balthazar Fandara na mboka na Guinée na Guinée totina Lisa ino sala investigation na Guinée kuna donc aujourd'hui aussi Balthazar congolais voilà madame Lisa Queen je pense que tous en direct il y a Afrique Elengi Télévision d'abord on a vu partout tout le monde oyo to bengio pona toujours peu la précision éclaircissement sur mutakalisation ya era Ramsey oyo batu ba bengi biso ebele ba vidéo ko circuler partout na ba téléphone na batu nde to lo babo. Première question ezana nuboye rapidement Lisa Queen est-ce que moni mutakala ya era au mot de jo monyango oui na monyango au monyango ndenge ni oh est-ce que c'est vrai vraiment eza era parmi les 5 premiers oh bazala mutakala Ojango ndenge nini Lisa Queen ojango ndenge Nazi ngo mutu a publier ye mukatinda ya tindeli ngai ndeka tindeli batu susu mutu a publier era atindeli mutakala wana atindeli ngai so nana commission na ba réseaux sociaux ye mo fi yango mta commission na ba réseaux sociaux fi wana a publier yango na ba réseaux sociaux après avoir ko publier nda tindeli yo oui atindela ngo bato ba page OK après ça va continuer bato ba page comment tindela ngo biso que tozala d'accord réseaux sociaux surtout na TikTok d'accord comment tindela biso d'accord voilà mais Lisa ndenge oyebeli era Ramsey tebi ke era michara na place à bato mayele na place à bato ba réfléchissara comme il faut mais comment la vidéo ya boye tant yo moko batindelo yango tali au remarqué ou soit moni pena oui c'est vrai et ça era Ramsey et ça la qui comment et ça là ngelo te pona ebe ke mibala lokoso suka vidéo oh lokoso par rapport à quoi oui mutu so za lokoso za chikolo azaka mongali bino so boyebi mongali c'est-à-dire quoi mongali azaka garçon oyo ba se plaisir ya kolia mbongo basi bon ça danger par rapport ya ndenge asenga basi mbongo basi bakabela kai tu es d'accord avec moi akenda poto pona kishikolo ye eloko azala ngo richesse na azala ngo na vie c'est tolomo ya on te mema poto yango mtesali seke ba makabwana so tiku tayaka na kishasa wana poza na makango ya mamo bi basala na gouvernement makango wana mtabengi seke na kishasa afute le côté lutu
ye vi na ye yango wana Ah. ye biteke mibali bateka nzoto parmi mibali bateka nzoto na mokili aza faire partie Non mais tu veux que basi nde boteka nzoto. na Congo na ba mibali lelo bakoma rode to na 2025 rodaka tozala mbongo na yo rode tu na faire mongali nani nde mongali mais rodaka ye wana mongali c'est-à-dire mais quand on peut expliquer monsieur très bien comment mongali comment appeler buchu gigolo donc era aza buchu aza gigolo c'est ça mon koza mongali aza d'ailleurs président ba buchu ya Suisse era aza buchu na koteka na ye nzoto wana il a rencontré une fille oza chinoise à Karine. Ah bon chinoise wana solaka na ye ye ayebi te kaza chinoise ya Karine nani aza barando na ye na Karine Karine na chinoise na ye bayokani abeta era 12 yo yebi biso ata biso basi to bato baba mibali oyo balokoso basala eloko moto bafana na nsima basi soko ozokabele mbongo afaible na yo na makambo nyonso akosala nyonso video wana bien place moko boye faire azume fille moko azume fille moko boye faire na miroir alati loko a serviette c'est la fille en question. Ok. Donc aza utiliser ya yebi te ke fille wana aopesa mbongo boko pa utiliser pour lobby azo mutaka na asambwisa ye na réseaux sociaux. C'était un coup préparé de la part de la fille, mais elle azalaki ye ayebaki te azalaki inconscient donc ye ayebaki te ke ba fille wana ti bazalaka ne abinzala ne boko mukomso a publier asambwisa ye. Donc tout le déjà coup préparé. Voilà. Coup préparé par chinoise wana ya Karine. Ah bon. Donc asali yango pona ko plaire Karine na rando Karine azala ngona era. Oui. Pourtant on déjà comment que na era comment comprendre que era appelle bo pikili ki banzoto pété. Era pe tolo motele ma ape malonga te. Et telo mongo na ningaki Lisa Queen. Lisa. Oui. Bon, na tout la question parce que vidéo yango pena to visualiser yango caractère wa. Na tout une question est-ce que ezapena mutakala ya ndeko na biso ya jeune frère na biso mais RCV pour nous tout na tozolo eza mutakala ya era neto mona mutakala papi mboma neto mona mutakala Michel Bakenda mutakala ya era mais mutakala era ko longola défi ya Michel Bakenda la papi mboma te je suis désolé pour ça mutakala mo eza bongo etenga mana ngo tele mana ngo pe bien te on est triste que la caméra va avoir ces réseaux sociaux au fin à tout gana ko palinga na zonga na en tout cas je suis désolé donc pied maleki kaka Michel Bakenda la deuxième position. Bon, peut-être na moi si na yende eza normal hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et là on zote le goût ya loka mtalango mo tata mutuzo lango ezo zeba. Loka pe buta bisika kingo na ekangite. Et là on bien te? Ah bon. Oui. Ah. Lisa Queen. Oui. Et l'autre elle va bien te. Donc pona yo ozomona ke eraza pena mobali te ndinga kumisaka. Par rapport il y a ba dire na ye ndenge za la renvers les autres. Ezo zeba donc c'est ko tali pena vidéo yango. La concentré vidéo on a 20 fois. On a commencé à analyse. 20 fois. C'est que pour s'appeler nango to lo balisa. C'est que pour s'appeler nango. Il y a s'appelle nango te. Na émission na s'appelle na Michel Bakenda. Tama otalanga. En tout cas, s'appelle sanga. Papi moma na s'appelle. Mais on peut dire s'appelle singati. Mais Rolobani par rapport à Nenge Era Lobaka Ami Tchaka en fait comment on a Mutakala na lelo oyo et c'est pas ici en fait si pour vous avoir clair. En tout cas Mutakala moi c'est fait singate. Balobi batebe ba comment ba maman bateka ba kisa boko ba belo dire to ba chirurgie pe comment dire ba fait nango elepi pour qu'il ne renforcer mon soumana. Oh, papa maman bateka ba kisa boko. Oui. Avec quelque chose de fatigué comme ça, il y a moi justement era moi ça na relation moko oza sérieux et ça des pour carrément impuissance sexuelle quoi. Ah bon. Bon, nanina tout na par rapport ya imagine ni oyo lelo jeune frère na biso ko pesa
na ba jeune parce que élite na yeza rapport na ba jeune conscient. Imaginez o européen ça lelo a tient na mitu à ba génération montante. Il y a déjà dans l'image européenne à ba jeune dans un image européenne à ba jeune à finir à la basité et c'est quelqu'un qui passe à la télé tout le temps pour manquer ba respect na passer ba maman ba. Il n'a pas d'image à donner, il a d'image à donner aux jeunes inconscients. Il y a ça moto o azara soka alsombi champagne na boîte na monyango bien. Maman ni na olinga mo anya mbali ke na kusala musala pona buto ke na usisa mo sa salaire na boîte for besoma champagne. Abando ke baba. Abando baso bimina mwasi abando yo sala publicité na télévision na bimana oyo. Il n'a pas d'image à donner aux gens. Bato balandare ce sont des aventuriers. Et à moi même tu vois qu'il n'arrive pas malgré ma influence sur son nez à il influence sur les réseaux sociaux. Et à ça la chaîne monte page monte dans les réseaux sociaux c'est là que bon. Qui n'aura pas. Asa auto ça na faire calamité. Mais quand on compte pas fallait boya tsasuka. Auto ça pas faire il est où? Calamité ta manga que retire ta nabe aba comment on met les retire ta nabe makasi kofi ta boy. Tu vois? Il n'est pas influence sur les réseaux sociaux. Quand sur il peut maintenant il va t'apporter que la bêtise. À part bêtise ça c'est l'objet positif à quoi apporter pas mon touté. Donc, à ça, exemplaire Tetoloba. Exemple à suivre. Voilà. Alors, Lisa, Koka Mwaba Tebele, Bamoni, ba vidéo, on a très étonné. Vraiment très étonné. Et ça, la mine ni vidéo, en gros, moi, si, peu importe, aux autres, utiliser na mbongo, Asa garçon, dengo benga ikombo, awa, komo benga ikombo nini. Non, Bouchute, Mongali. Bien, Nengolo au traité Aza Mongali. Est-ce que Azala qui a ma maîtrise que voilà, Naza Moto P, Natala Makanaza Moto na Ebani, Nazala P Pridon. Nengozo Monela. Pour préciser, c'est vrai que comme vous continuez la question, ok, attaque un produit, si na Moto, hein. Si na Moto à bord, hein. Attaque un produit. Hydroquinone ma casse. Ah, et bon, ça Moutabota ma bon. Tiaza Moutapembe. Il y a produit toyé baradé. On s'en lit trop. Tiaza Moutapembe, on s'en lit confusion. Hydroquinone n'a pas de kuna. Hydroquinone ben ma casse. Eza rouge to, eza jaune. Moutou. Na moutou eza rouge. Rouge. Mais quand on relate biso lisolongo mukie, est-ce que c'est vrai ndeko biso akoisami pona na akoisami pona nini? Pona nini? Est-ce que c'est le koso mbongo bongo ya akoisama isu na nini kereti. Le koso mbongo de basana ba 200 € ka donc kasi fiama dépenser combien? Non mais erabetaka tolo aza mutambongo a gagnera mbongo ebele basala rezu pona mbongo na ye. Azana mituka, a vivra bien, a voyagera tout le temps, Kinshasa, France, Suisse, Belgique. Quelqu'un qui est partout sauf au boulot, a voyagé là-bas, on a ça là et l'autre. Azala qui n'a si maman ma cop mon ça y la présidence ou na ma cop la présidence pas da ben na ikuna nene a katae. Oh. Ikola OK madame ka mo aga ka oui nene a lo le musal. La vérité. Nene a lo le musal. Ikola OK ba. Conseil ni. So na sima ba nene ya wana ba ni cop so na sima nene. Nene a ne mo ne bo wana cop a jeté hein. Mais nene a wana bo mona. Ba cop a jeté. Est-ce que ba cop wana? Ega cheke like na mwasi na ye wana maamo bimba nene ya palo ganga pe na olakisa oke ngape akata e oh maintenant nene apparemment là tout le monde bon kala mingi a té bazaki en bon terme si je me trompe pas ah bon mais le cost bon quand il y a 100 à 200 € il y a même des salles qui donnent biso akende na mwana mwasi wana tibongo mais quand tu dis que tu es influenceur il y a le casting doit être serré. Tu ne peux pas aller te mettre avec n'importe quelle fille. Oh, il est bien dit, on permettre un téléphone. Ceux qui m'ont dit, ma fille, oh, il est bien dit, faut que ça n'a pas trop. Pour ceux influenceurs, on n'a pas trop. Ça n'a pas assistant. Mais il y a le magasin de ça. Sans influenceur, on n'a pas assistant. On commis ma botte au téléphone. Mais pour ça, il y a un bateau normal, il y a un bateau nuance, il y a un bateau au film. Pour ça, il y a un normal. Au moins, il y a 100 €. Bah, je vais publier. Matière. Ah bon.
Mais s'il faut on peut essayer conseil à tant que frère Nayo. Non, avant nous conseil, conseil. Lisa, est-ce que vous trouvez ça normal, peu importe faiblesse, il y a Nderonabiso. Oui, ça marambo to CPA en côté, il faut vraiment battre pas en esprit. Battre quand nzoto pour un bon côté. Normalement. Mais est-ce que vous avez normal pour ça la makambu, le comme on a les réseaux sociaux, peu importe dans le bas ou conflit à bateau. Le lo bimina garçon, mais garçon bimina fille, bobé bani ou tient on a réseaux sociaux. Est-ce que c'est tout à fait normal de marcher au bande bazali ko ça là ba nandenga ba conflit, nandenga ba rando, aux hommes on normal. Archevêque, les gens musala moko bato comme ça là, eux ezala ite kala influenceur to influenceuse. Mon konja ba influenceur eza Kim Kardashian abima pour scandale. Asala sex tape ya yena copain na yemo ba prendre en public ba publier ba takaliza aux États-Unis et bima comme le influenceuse. Et comment les gens comme influenceuse faut qu'on bima à travers scandale bro. Ce que mutoye banate. Alingani na avec Mike Lokamba. Alinga yebana. Ako luka faiblesse ni on kuta na pa Mike Lokamba. Ako bima ako na banane métier na influenceur na Congo na yo. Est-ce que tu comprends ça? Et ça fait on filme ka Lokamba. Yewana. Yango lelo soko sa personnalité publique. Il faut que tu la moisi nini ya kosala na ye mutu nini ya kosala na ye na intimité. Pour kaka na faiblesse moko ya mukie. Yo vie baby image baby mais obongisi vie ya mutu mususu. Pour na minute au fille wana za na ye soko tali abonné ba o matemakasi. Fille a publié gaz comme na 500 000 abonnés. Ouais, Azaïna 400. Azaïna na 400 ali bosso ba 100 et quelques. Dans une vidéo bien comme la 400 la minute 500 et quelques mille. Et là. Voilà. OK. Malamo ko gaz abongisi vie na qui ça c'est tonda ba lesbienne tonda ba toma makambo mabe ba okende ko luka ba ko pesa ba contrat vine bongi likolo na yo. D'accord. Ça démarche pour ya bien terme bien mutu. Lelo mokila lelo ba suma be ba komisi malamu comme mabe. Sans sévère. Parce que c'est ou anticiper c'est sous-respecté. Ou tu anticiper dossier à gaz au kolo banini par rapport à mambo eleki na ba tiktokers na moni wana na mona osala ke analyse mo lobi que lelo ba influenceuse lelo ba comme bazana kindumba professionnel ba osala kindumba professionnel on ngolo bani par là la ngana lo ba par là que gay soit ngaso ba dumba fa ba dumba o ba sa professionnel la ville wana eza ba dumba o ba yebani ba sa professionnel ba mala ba ministre modèle nyonso ba na modèle so ba yebi ba ngona ville. Si on joue par exemple 4 filles professionnelles, il va nous demander si gaz a dit gaz a la moi si mon faut pour ça la 4 3 côté. Azana oui bana na oui maman awanga la bana na nyonso c'était irresponsable de trop max. Je pèse mes mots. Oui bien on va appeler. Non wana eza ba allégation zo sala na kombo na ye. Eza ba allégation te. Abota na Nita Mahabu awangana. Abota na Charlène awangana. Abota na moi na mususu Gabi awangana bana nyonso. Oui bana oui maman. Guess biso nyonso to yebito sa ba camarade o ba benga bango ba ke partout na kanda ndako guess. Ata futa bango ba $20 mais ba kenda ba partout na ndako na ye. Avantage ya bana baso ke partout na ndako guess ba wete ezaki lobi na ngoso bo bisana na partout akobanda ko memela o mibali ya mikonzi. Papa me reçoit les avantages dans le roi Dumba ba Dumba ba kenda. Ah bon. Qui ça sera pédé, à soit moi la moitié à bisexuel. Je pèse mes mots on le besoin à vérifier. Ba preuve ezali par rapport à ba dur na yo. On comprend la preuve na réseaux ba preuve ezali. C'est quelqu'un de bi, il a une vie très sale, amela ba putulu, amela velo manzolo. Donc lelo aux autres c'est une classe wana ya ba putulu. Parce que cette fille a tout bima na réseaux sociaux. Parce que biso to yebi gaz shisha na blog mususwa mais putulu wa. Shisha wana atira putulu. Bona shisha na ezana nini nakati. Atira wa mai wana ti. Amela mai amela solo. Bon, chacun de nous a peine à vie na yo asalaka. Parlons-nous maintenant na marambo eleki. Na mambo eleki. Normal côté là la vie na yes pour ya sala esa vie na yes esa vie privée na ye vie na salida pour na biso za problème mais le la star azana image à protéger pour la carrière na ye archevêque amulelo mutu so za star oza musicien image na yango zo compter de ça ba contrat mususu ba ko peso te so za na image ya salida
So ça mutu moko olakisi ke osakanaka na basi bakobengisa te makambo tomonaki dernièrement fallait que te makambo ba première dame babengisaki na Côte d'Ivoire. Quand tu as une image sale le blanc au Rokédé au gros ambassadeur à UNICEF au gros ambassadeur ya organisation mondiale ya bien été au soutien na boki bomoto. Tu comprends? Ndumba azala image à protéger te ndumba ça qui ndumba lobe roso mobali ya balié lobi ndumba rosa makambo susu asel makambo naye mais yo za la carrière o ça mulai Luambo to mona mutakala na été aso partout c'est ba fille to mona te madilu to mona te ba yana so ba aigle to mona te to ba le mona ko pas guest o ça troisième fois oui ba liboso bima ka pesa ba mbongo to longola na page deuxième fois bima pesa ba mbongo ba longola na page o ça troisième mais ezate gaz mawe tende muta filma qui peut a publier ngo ah eza mais elonga gaz et monani mais là ozoloba elonga gaz nani Lisa pardon là ozoloba elonga gaz et monani mais oyebi combien des artistes et musiciens oyo ngana yo pela msu peto yebi boye basala pe ba kambwana mais siko loko za public est-ce que toyo lobela bango ezo comme public na vidéo moko te za ko accuser bango est-ce que toyo lobela bango mais toujours le gaz pour économie publique économie titre d'information. Ça n'a rien à voir que de côté de la vie privée. Et comme il y a un se rendre public, on doit débattre sur ça et donner nos avis. Gay, ça n'a pas d'avis. Ça dort, ma belle épaule, elle a tiré un t-shirt, perruque et le roi. Moi, c'est un chose déjà ma colongulu. Gay, ça a été aussi ma belle épaule. Bah, on a mis sur Baya qui m'a compris, non, j'étais ma fan. Et il y a des garçons de Paris, on doit y aller ma campagne, parce qu'il y a une carte de bourgeois et consort. Et puis, dans la plupart, alors que dans le clip, il y a des chasseurs à qui ça se poursuit encore aujourd'hui. Quand tu es un artiste, tu as une image à protéger. Gaz a son devoir, miso image ya malam. A son devoir, miso qu'on a exemplaire en tant qu'artiste congolais. Et là, tu as qu'on sait ngaye ya mwana. Et là, tu as qu'on lobele ya mwana. Soit les gars, c'est la casting ya bandumba na ya zwaka. Face bandumba ya qualité, bandumba au bon ça la maison au sabu ça a été. Ce qui aussi bandumba ya moins cher. On va ça boucher dans les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que les gars c'est d'abord malaba chinois. Au moins le quoi ça il m'a commandé à Paris. Na Paris a on a scène Denis a yo yebi ba chinois ba 20 euros. Ba chinois on ba gaba matana live té. Bino ko za na TikTok té boyebi té combien de filles ba na lobi ti le ba matina ba live na TikTok pour na ko expliquer ndenge ni gaz so ba partout. Boyebi té combien de PD ba matina TikTok pour na ko expliquer ndenge ni ba kenda na gaz ba partout za futa ba ngo biété. So ka zo ba ndumba na ye ba tchadienne, ya ba ivoirienne, ya ba marocaine, ba gaba ko expliquer ba live TikTok té. Ba o ba so ko expliquer ba live eza pour aswa ka bango. So ko lingi bo ndumba, oza artiste za ko espérer za l'événement be ça ki ndumba na oli banda Congo et ça lo bien. So ko so ba ndumba Congo, so ba ndumba ya cher ko senga $20 té, o principe mongo ya bien, yo pe image na yo bien, laisse punda laisse yo. Ah bon. Nana zo condamner te sa vie na ye, mais na so be ba ko sala casting ya ba bula na ye. Asala casting ya ba PD na ye très bien. Mais est-ce qu'on a bateau yo considérer ba bateau yo baza pembeni ya ba gaz lokola ba chacha ozo considérer ba ndumba mais ça va ndumba non considérer ba ngondeni ça ça ote ko sala vidéo moko yena difi ba ko tsena mulanga eka ya enken na tuna ba ko tuna vidéo so baza ina vidéo masserte yo tala ngote ya c'est vrai non aloba que eza ressemblance eza selon défense là esaye yo kanti ba to mitakala ba wanga na ezalaki chacha. Ça c'est vina qui lesbienne azama kango bia patron na wana bukolo pire sur la sa mobile light bukolo bisida lesbienne ba pesa ba content ba basi na bango na musala ni mwana ana sala ya oteka bila mana butika butu o mata na business class to geputu yebsanga na musala ni mari alikola oteka perruque akena futela ndako cher wala ki obala mobile na musala ni baza ba fille oyo ba itilisa ka bango pour na misala moko ya obscur songolo ya koteka putulu to ya koteka biloko mosusu ale basoka babilamba wana ba nini wana batala ngo ba couverture. C'est ce qui se passe actuellement à Kinshasa. Et là on bombe ça te pour la chasse. Donc toloba ba influenceuse lelo na ba influenceur mingi bazana ba sale vie en cachette toloba. Les influenceuses on considère kindumba yo kantia kane. Non peut-être ça muto eza
ezalaki ndumba en bande organisée babengango influenced. Donc lelo toloba ba influenceur la ba influenceuse ndenga toloba awa eza bande bien organisée bande organisée ya Kibula. Voilà, ya Kibula otomona bango souvent la ba TikTok donc babula. Donc obalaksarabi image obalaksarabiso yango teza marambo basala. Yango teza mambasala basala pire na prison nyonso moki ba influenceur na ba influenceuse batoni. Bakangi bango na ba putulu na ba biloko ebele. Baza partout dans la prison. Dans la cimetière, bango bazo kufaka baliwa moko étrange. Na ba TikTok wana, okotangela biso 4 5 filles oyo, batu pe bazo tala bango basala Kibula, peut-être to ebité. Chacha Dor Ndumba, Chimène Mengi Ndumba. Tikelanga leki, tikelanga yiba leki, tikelanga ba leki. Non, ya zotanga oya yebi, osenga tanga. Bongo tanga azotanga oya yebi. Leki nga na yebi wana azana makambo wana mingi. Yo yebi ozo mona na misu bongo eza na sima. Tikelanga leki. Tikelanga leki. Abo. Bandela na Liza, Chacha Dor, Chimène Mengi Ndumba, Christelle Lomboto Ndumba, Queen B Ndumba, 4. Mususu wana, ici mususu kibosa kuna natenge na 4 Non. Maria Rocha était poye aza engagé Ndumba aza engagé na nani? Oh, no. Aza en couple na ndeko na biso Kevin, non? Kayemo mdalesa Kevin, bongo jigolo sa mambolo bana mutu. Lisa. Ah bon. Mais Lisa, na bateau lelo bateau Lisa pardon, Lisa. Yo siko aux autres traiter bango Ndumba par rapport à quoi? Est-ce que lelo soko salika na TikTok c'est que comme Ndumba? Yo na mona ka yo pe. Nabi siko lelo batu bazwaka bango yo archevêque tu côté no basi. Non, est que soko côté la terre, même na droit balobaka. Archevêque le kamalinga alingi yo déjà 50 na mutu boya bino 4. Te ngama makambo te apesi exemple. Te exemple. Lobite ke yo apesi exemple. Non, na télévision. Apesi exemple. Apesi exemple. Et pas na ngate te s'il vous plaît. Faut passer un exemple te toi na télévision. Il y a papier eza $1000 déjà 50 na mutu prix na bango ya mwana. Parce que babula. D'accord. 250 ka ya 250. 250 aux euros 4. Mais Lisa, yo pe lelo ba kontara comme influenceuse donc to lo ba Lisa pe yo pe ozana postir wana na yo pe ya solo ambando organiser kakati boso no bila ndumba tena ngondi mangai na sali. OK ya yo soko za montage à combien pour pesi ya baninga eza mbando organisé nga monter na kwanza mwana sa no transfert ezali. Na Lisa, nangana tuna question moko na bato yo bakoloba la fille en question o ya dossier ya Gez Mawete que azolinga a salir kaka image artiste azolinga sa base na ye même tout le monde même artiste pe na vidéo wana déclarer que azolinga sa la base ou comment. Na bato ba condamner la fille, toi tu peux dire quoi sur yango? Fille déjà c'est une fille lesbienne avant nanda mwana mobali na mwana mobali na keswa mwana ya mwana mobali ni mwana mwasi pa mwana mobali na mwana mwasi aza déjà fille moko boye so sombeli mobali lamba après katara ngo sa ba scandale lebe na réseaux sociaux siko loko azaida kosa koyeba na koleka wana yo ma na lobit amoni siko Gez Mawete fara ali siko asala kombo koleka o asana ngo asani a profiter na ngoto. Là c'est que tu condamné Gez Pena pas vraiment. Pardon? Tu condamné pas vraiment Gez Mawete. Tu condamné Gez Mawete makasi po ye fa ba kopona ndumba ni nyakoswa. Pour ce que pousse ndumba bongo pembeni na yote, on sa base de. Vous comprenez? Oui. Asali base na nzota ya Gez, to Gez a poussa ki pembeni na ye. Basta faut pas d'habitude ya koluka kokotala mutu nyoso ta ko poussa na pembeni na yo. Pour luka ko sala kombo na nzoto na yo. Tu condamné Gez makasi po ye nza personne publique. Wana sa ne ndumba mto sala na obi ta sa na elele. Donc le badeni to yebi na biso. Mais ça le to perdre Gez, comment on perdre? Pour le ka suba njemba kitoko te,
eza carrière ya motu oyo bato bazolinga basikisa na nzela sikoyo ye po biso toperdre ye te fo tofrappe makasi toloba ndeke fo dorénavant azala très prudent. Ah bon. C'est ça. Voilà. Mais s'il faut pécoper sa conseil, surtout na kobanana na ndeko na biso era et puis ozonga na ka ya Gezmawete na ba chacha d'or et tout. Era azaka moko perdu to a conseil opesa ete. Déjà aleka déjà nzela de chemin de leka. Kama mbo pesa ete po yo pati. Akola na une éducation na yeba bisa ki mo sim to fale sakaye. Ça déjà qu'est-ce comme moko perdu. Gez nem to opesa conseil. Loko ligaka vi wana yo mo simo ko kakate. Genre bango 4 problème te mais serré casting. Ça la casting bien. Et loko suka ka to golo ba yangwana. Ah bon. Voilà, je pense que tu reçois tant mingité, Lisa, aux appels à Marabé. Bon, Lisa, na Makabuto Lobby, oui, c'est vrai, le lot Gezmawetaza, ce n'est pas n'importe qui dans la communauté Nabiso, a influencé quand même na côté italien à musique, na musique a aussi na format wana, a influencé. Musique est tambola éducation, musique est tambola comportement, musique est une exigence ébélée. Au lobby le mot très important au lobby que les lots ils en a nini mususu ba entreprise mususu pour produire yo, il faut être la qualité artiste d'abord. Artiste wana sur le plan comportemental à ça comment est-ce que image d'abord y artiste. Il y a un moment dans les lots artiste peu importe, ba linga ba batela toujours image na bango. Côté wana vous avez totalement raison, mais il faudrait quand même et comment acharnementé comment on a la fille ils ont bimaloro la ça l'acharnement maintenant contre bandeko na biso wana ils a incident yé toujours condamné mingi artiste parce que yende mutaye bani yende toujours consommer musique na yé toujours condamné yé mais comment acharnement té na surtout na communauté na biso. Parce que biso pe oyo bato tala bango na biso bato commenter peut-être to l'équipe bango na osala mabe pour lelo il faudrait quand même to loba côté tali ya ba lele ba lesbienne na ba monde mususu wana ya bana mibana zo nga utiliser ba comboter parce que toza devant la télévision YouTube ba ko kanga mais des fois voilà des fois les monde lelo yo ezo salama les monde o lelo na Bible ezo pekisa biso pe to lingaka ngote to pekisaka mais chacun de nous azana ba sentiment na ye chacun de nous azana makambo ya salaka faut pas to kotaka na ba vie privée à 100%. Eza soko lingo sala ngote c'est gozo banga nzambe na pour monde na lobaka desi biso to banga nzambe na biso to yebi ke un monde moko satanique diabolique na kokota monde wana te mais mutu azokota yango yo yebi no fana na poto na bani ofanda na poto to ke poto la ke poto archevêque bon. Na fanda ra voilà yo ndetso ke poto ponga na fanda na poto ndetso yo ke poto oui voilà ndetso yo ke poto ozomona ke ozotambola ozomona pe mutu na mutu asala makambo selon ye pour bazana la liberté na bango donc bref il faut toujours kokata hémorragie et surtout un artiste et musicien comme Gezmawete il n'est pas un artiste moindre je dirais. Lelo sur le plan même international, Azakoni, Gaz Asala na featuring avec des grandes stars. Où bazan a succès makasi, il faut pas se comporter na ndenge ba star ndé ba se comportaka. Pourquoi tu as ba scandale ya buzo ba ya ba bêtises en tout cas, nous sommes désolés déçus en même temps. Voilà. Aux en remerciement parce que tu chité na. Non, mais nangana tu na posé une question encore pour tu n'as toujours moins confirmation. Na minute oyo artiste donc bande autour na erolika na réseaux sociaux artistes et les autres et les chacha d'or et les autres baza wapi est-ce que les solo toyoka ki ba botoli bango ba passeport qui mais la fille a bien rapporté sur plainte je sais pas aux la nouvelle ba passeport te ba policier ba scanner ki ba passeport na bango ba boto mais la minute baza na bango na liberté normale ba osala la liberté normale. Mais la fille a porté plainte. Pour porter plainte, le bité est bakanga moto. Alors, qui a porté plainte, c'est que la vidéo m'a porté plainte.
Mais tu sais quoi, ça va. Mais nani Lisa, faut évacuer. Nani nani awa Kirit. Ko porter plainte za loi na ndina biso na Kinshasa te. Ko porter plainte le biteke ba kangomba la moko. Ko porter plainte ndela ebi moment ni na sala banquette. Sala banquette et puis voilà. Si c'est là vrai ndenga lobi ke ba séquestrer donc voilà et bon moi je pense pas que ça bon. Et ça peut-être bon à ça là qui moi si à Sasador. Sasador a ebisi to kota la vie na ngai dadi na ngai Gez Mawete. Ayeba kiteke ba kei kuna po ba sala bango. Tanga moni bavandi bazomela masanga Sasador azati abanjo lukela ndako wana ke na shamba kuti Sasador na trois mibali bango so bolumbu na Gez na bourgeois na camarade na bango mususu ba comme les Cédric bango so ba sala ye mususu na liboso mususu na sima mususu na munoko. OK. Et ça lié vertige a gangi akanzo ngeba so violer camarade na ye et le ko bango ba pesa ki batela ki pesa ki champagne batela ki eloko pembe et ça lié le ko trouble tanga bandisa ba délire wana ndesa sa dora yake comme beta ye le ko mobile beta mwasi na ye azo beta pour se calmer moi na parce que le ko sa bana poto asime que ndeba na poto basala ngali ko réagir teli ko sa scandale te ya zo sala ya ko zo sala vidéo donc ye moko nda bande ko filmer ko sala vidéo na ye mo na ndeza ko sala vidéo pour ebe que lobby ensemble sa bango asa muta raison. OK. Idée na yesa ki ba lobela ide to zo lobela lelo. Donc ezala ki to lo ba que ayeba ki déjà au sala bon za yi prémédité. Et d'ailleurs prémédité. D'accord. To uso ayeba ki te metanga combien na monique et na go sala ngo pe base. Na go sala la ngo pe voilà. Et go sala ngape. Voilà. Très bien. Oui. Ogeza lingaka ameka ye. Ye pa lobi ngai na lingaka pipite, ngana lingaka na ngaka ka mungwa. Oh. Na ki Lisa. Fongo na biso nano. Ebi ke bino bana basi bozo bomba makambo. Na ki terme mo bozo benga ka 43. 43 eza nini Lisa? Ba to tala biso. 43 eza mwana mwasi o aza lele. Wako babi comme ça lokwa bana mibali ya ba lele wala babi comme ça lokwa bana ba 43. 42 sigo eza mwana mwasi. Eza pointier. Eza lokola sapatu te. 42. Eza lokola sapatu te 43. Eza lokola sapatu so babi fio aza 43 donc aza lesbienne aza mobali na monde kilele. So babi aza 42 donc aza mwasi na monde kilele. OK, aza lele mais mwasi. Ah 42 mwasi 43 mobali. Ah OK. OK. Donc on a ba code. OK 42. On a ba code. Ponga ebi ba 43 ba bengaka ba PMF otobe bengaka ba policier soit militaire mais oza féminine. Nde ba bengaka ba 43. Te yo ke na ba policier te showbiz. Mais apparemment on dirait Lisa, otala ki pe vidéo mo boezo circuler ya policier congolais. A osala pe showbiz na otala ki on? Kamona ki yango. Osala commentaire. Congolais lingi mutakala. Na policier en tenue. Policier congolais osala mambo ya salité na balabala. Na balabala. Hein? Siko to sande ni mboka ngo yango wana. Ah mutakala. Congo mboka oyo bato balingana bango makambo ya mitakala so otima makambo normal arsene comme eno te ya bato awa bato botala te mais so oza dossier mutakala nayebi so eza likambo mosusu. Et puis bon nayebi te policier eloko elekelinga makasi mingi policier en tenue et puis à quelle position? Vraiment quelle position? Quelle position? Position lokota mpata na moi peu en plus bopesaka babilo baposition bakombo position na balona yango lokota mpata les amis pe za somo hein. lokota mpata mosobola oh ah bon. Après ça remerciement. Voilà, ba remerciement na yo na bato tout ba disusa ki top na la biso. Petit mbote na ya papi bonga na Saint-Étienne na pesi mbote na Jules Dac aux États-Unis. Na pesi mbote epai ya na Suisse. Epai Elvis Boibanda. Elvis Boibanda de Genève. Maman Bonheur 5 étoiles pe ba mbote na ye. Oh Maman Bonheur. Ah bon. Maman Bonheur na PC bambote. Yaya de Yaya. Ya Bosco. Ya Bosco Badeka, Maman Bonheur 5 étoiles na PC pe bambote.
Ah bon. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup à Lisa, la queen, Madame Google. Merci pour l'intervention. Je pense que c'est ici. Président Bawario Nangolo PC Bambo Tete. Ah, président Alain Visor, on a pêché Bambo Tete. Président Alain Visor, ouais. Choisis Matata P. Azolandayo, choisis Matata, un Nigeria au Congo. Ah, il a choisi Matata, il y a pour la bilongue. Eh, voilà vrai moutou, pour n'a raté. Il y a pour n'a raté. Ah, pour la bilongue. Il y a sociable pour n'a raté. Il y a la couleur, il y a la tendance. Voilà. Il suffit qu'à aborder au solo là. Motomoro malam simple, mais bon et belé. Ah, il a choisi Matata Mbote. Ah, d'accord. Voilà, Boni Basama King's Love, mon frère, King's Love, Afongolandela. Para français. Ah bon, para français déjà. Para français, hein. Oh, félicitations à King's Love, vraiment, na madame. Merci beaucoup à Lisa Queen, merci pour la disponibilité, merci pour l'opportunité aussi. Je pense que Biso de Tikio de continuer l'archevêque Baï Lisa, Baba Lisa, Madame Google, ma sœur. Voilà, l'archevêque Mike Lokamba, je pense que tu continues mon quai. Parce que on a Biso avis na OP par rapport il y a de sport tout sur Lisa, malgré tout ça au sali peu d'intervention là ma question et tout, à faire Gezmawete, à faire mutakalisation, il y a Era Ramsey, tout les manants on a Era Ramsey, au hasard, on a Bisso, frère on a Bisso, comment on a vidéo on a, je pense qu'il va dire on a eu l'accès que je peux être en retard là et comme il y a déjà dans téléphone. 160. 160 vidéo. Même vidéo mais 160 fois. Batine on 160 fois. Ah bon, Nabat. Ça te dérange aussi? Mais c'est tout à fait normal. Moi Bisso tout ça avant vidéo et panzana batinda nanu pas na biso parce que biso toza ba panzisango batu ba pesa biso information ba vidéo te même ya mboka même bazo beta batu même bazo boma batu tala place tel dernièrement na Sovaka mutu mo benganga na 2h du matin ba criminel je crois ba criminel bando menacer bango na 2h na lalité na mon appel na mon pena appel après ça les langues audio albiso aux numéro il y a la police atteindre une adresse tous a menacé on appelle j'ai contacté le général bon je mettais les noms voilà et puis na juillet bon on a reconstruit atteindre délégation à tout ninga zawa puis na PC adresse ba bengi service les aiki na commune ya ba oui ba qui ko là baye ba criminel wana ba kimaki donc bakangaki pe mutu moko te donc voilà toza bato toza proche à la population toza pembeni vraiment ya population ya peuple to sala comme ça là yango monaka to mesana na ba vidéo ya buzoba na ba vidéo ya malamu bato tinda kaka donc plus de 160 quelques vidéos déjà na vue mais est-ce que yo pesi komela yo o solo la na mutu moko quelconque asenga yo appel vidéo yani ou soit ozalaki en pleine ekoma ya filmer et tout oza en public oyo batebele batalaka lelo moins derrière yebaki mokili mombe komona boki batebelo bapesaka respect nazoloba sikoyi nani kirite balobaka soki omiyebi yo moko te moto mosusu akoyeba valeur na yo te. Ok. On a Socrate nem taloba yango. Je pense que ba valeur oyo biso ba Mike tozala lango. Oui, l'erreur est humaine. On tout toi ko kweya, on tout ko kweya mais ndenge nini ko sala pour que kweya te. On va ba l'erreur est humaine. Oui, to boyango. On accepte. To boyango te. Là, je salue Christelle Blanchot, la taille électrique na kati ya France, na PC Bambote. Au moni lelo il faut ba valeur aux alango ngalo komitia te lo na nzamutu comme toute autre personne non na ozala ko mutu nyoso tuté ndeti naza personne publique naza moto ba te belé bazela ka chèque naza moto ba te belé bazela ka na koyisama naza moto lelo société zotalelanga naza moto lelo mboka et kontara sur Mike Lokamba. Alors je dois me comporter comment? Faut n'attendre ndenge nini
ba terrain est glissant, il faut éviter, il faut natambola banzela wana te. Là otunia wasi le cas au sala nini na ba nini oyonga. À quel moment je me pose même la question, na oui se permettre na comme na ba bêtise. J'appelle ça bêtise parce que bato ba non bêtise, monsieur dans ba délire. Monsieur dans ba délire na bino pas de problème. Moi je l'appelle bêtise. OK. D'accord comme la bêtise wana te, il y a où filmer, où il a filmé, où il a filmé. Et l'engi anzoto eza na lobango tout le temps ezala na caméra te. Et l'engi anzoto eza entre deux personnes. Vous savez makam na bino boki ko sala. Et l'engi yango wana. Et l'engi za te que non où akangi mutakala, où peut se filmer. Donc eza geste moko louable te ponanga. Et tellement congolais, tellement mokili et comprendra sur makamote. Tellement mokili yo kaka lisusu batu te. Mona tande tozo lo babwe. Ezana ba vidéo batu ba kota la biso mais ezana bato ba kosala ba vidéo mitakala après une semaine, après un mois, après une année batu ba kosala ba vidéo. Je pense que batu ba yo kaka batu te. Makambo tozo lo ba e olekalango avant. Kerit, dis-moi. Pour toi lo yunum toza crédible spécial na katsa mboka. Tout le monde va mitakala ya ba autorité ya mboka. Il y a ba confrère na yo. Non seulement que ba confrère ya ba autorité ya mboka. Il y a ba star la biso. Congolais lingi mutakala. Congolais. Lingi mutakala. Alingi mutakala. Na lobango Congolais lingi vraiment mutakala. Et là ba bengi mutakala. Dans le vrai sens du mot, Congolais alingi mutakala. Alula rappel mutakala. Congolais. Pour moi, les Congolais, ils sont pervers dans le moment tout, dans ma communion surtout. Dans la vidéo, mon boyangil, ni inondation. Bazo katsa bana basi ba memi bona mi Congo. Mozo mona batu, bazo simbaka bana basi na katsa nzoto. Dans la perversion ya wana ya Congolais. Toujours kende wap. Kerit. Na sala ba je wana te. Na carrière Olanga, na de 17 ans, si je ne me trompe pas, de 15 ans, non 15 à 16, non, qui est 16 ans, ok 16, na carrière Olanga. Na webso que non na tomba na ba jewana bêtisité. Mais la comprendre te bato baya ka sika na monde na biso. Ndeni basala on. Na bisaka petit nanga era. Oui, bisaka même j'étais en Europe, batindaye ba manipula petsowana afinganga alekelanga na ba plateau akenda ko finga ya kanisa lokola ko rabaisser ou bien ko dénigrer nga. C'est que leki. Oye sika. Oye après biso. Biso batu to créer monde oyo. C'est nous qui avons créé ce monde, c'est nous. Ceux qui biso réseaux sociaux congolais mais biso tous sali montrace po ba lelo TikTok ba da Mike Lokamba moko boya sala déjà na réseaux sociaux. Mike azara déjà na médias en ligne. Tous ces bana wana batala biso lelo ba confrère na biso même il y a télévision au bazala qui na ba chaîne je dirais digital oui. Lelo ba ya ba région de biso. Et le robot de Belé, oui, que bandeko ya digital na numérique que baza ba confrère. Tena lingi ko totoko tana te ngala na suivre le robot de Belé ba olinga ngote. Balobini. Boza ba confrère te. On avait ça tout fonction débat confrère te. Toza ba confrère te ngoben. Boza ba confrère te donc marambo yo bango basala na télévision claire na bateau baza sur YouTube réseaux sociaux to loba différence eza makasi boza ba confrère te bango ba na cahier de charge au bino bora nangote bango basala ba test au bino bosala te. D'accord. Avant ba recruter on chaîne. D'accord, très bien. Na lingo pesa ngo tenter menazo na répondre rapidement. Voilà, juste à 6 minutes. Na fongo la parenthèse parce que na obunga moi pesa na zaki na obunga. Na fongo les parenthèses rapidement. Et là on m'a bien un cahier de charge.
là toi et puis est-ce que yo nous a habilité ou non, c'est comme si déjà normalement on mis qui ça devant bango aux a déjà ce n'est pas non en fait na commissaire le message, c'est pas une question au yo ko ikulu bango ngana commissaire le message, c'est-à-dire surtout na ngaboui tu te sens incapable devant bango ngana commissaire le message, comme ça message yana biboui comme ça message le roi yambio comme ça message wana yo na bango boza ndenge moko siko ndelo ba geno bango ba tout ça ba confrère té non par rapport à ba dire hein il de bango baza na cahier de charges par rapport à ba dire peut-être yo aux na façon ya ko qu'est-ce que vous appelez comme cahier de charges bon yeb sanga ni deti moko nini oyo aloba bon non solanda ndeko na biso noela madinga ba dire na ye alobi ke bandeko ya réseaux sociaux baza ba confrère te pana ye il faut landaka nini réflexion ya moto omoni lelo réseaux sociaux même moi yoka si bato ki bana réseaux sociaux ba confrère na qui est journaliste et qui ne l'est pas, mais en général c'est là oui. C'est là dans le biboy c'est une histoire que je l'aime beaucoup na PC Bambot. Les gens dans les réseaux sociaux, quand c'est ceux qui aussi mis Mikonde ou Bimi journaliste, elle a totalement raison. Dans la journaliste et puis dans la journaliste c'était. Le lot aussi Moussa Nabiso va discréditer en valeur de la société. C'est à cause il y a va parvenir au débat lobby. Bilonde botonga nzela. Là aux toto yoka. On va totongi nzela. Na zonga pa na yo. Kotonga nzela to lobby bien le yoka te totongi nzela. Oui totongi nzela. Mboka ya mboka na biso te. OK. Toi, c'est ça qui était pour la régulation, qui te dit que nous avons tant de mabe to katié. Ba pesa biso pouvoir ata na katia mboka oyo. Tu es que non oyo a ça la bêtise, ou ça va dérapage, il faut la sanction. C'est que tu peux ça noela madinga raison on a ba dire na. Nazolo ba boyer. Elle a totalement raison. Il y a ko boycotter certaines personnes ou ba ça na médias en ligne comme étant des journalistes. Même moi à ma place. Nalubango tout le temps que non, il y a beaucoup de gens venus, beaucoup de gens au travail Moussa Nabiso. Ils ne sont pas appelés comme journalistes. Et qui est journaliste aujourd'hui? Un journaliste aujourd'hui, d'abord il faut avoir la carte. Il y a INPC, on a reconnu comme étant journaliste en qualité d'un journaliste. Est-ce que Bandeko tout le monde a la barrière sociaux? Baza porteur il y a carte soana. Ngala na kendara voyage nanga na ke poto na ke France na ke na mboka tout. Je me présente comme étant journaliste dans l'immigration. La BIMC 4, Batali 4, non, ils ont conformément na carte où ils ont la carte la République démocratique du Congo. OK. Et puis la carte peut ça n'importe qui était. Faut que la étude nini, étude faite, expérience nini au sali, est-ce que ça la musala malam, na limite muto finga bat na réseaux sociaux, OK na y a une PC ba sur ba carte au rosoité. Dans ce Noëlla par là elle a raison. Alors nakara parenthèse parce que nakara parenthèse bien non c'est mieux quand tu es volé la maram sous alors so na quel angle sous na anglais sous bandeko belé au bazar la télévision il sang les lois actuellement mutuni nango ou ça la émission sur lui peneka non waouh ah ça l'émission bien la plupart bandeko lelo na télévision ba député kaka o ezali o ba koute na réseaux sociaux va innover va créer na lobi boye lelo mamu yo sala na réseaux sociaux pardon na télévision et d'ailleurs bandeko tout o baza na télévision lelo ba kota internet bango tout wana ba kota tangelanga nani akota te nani akota te na mutu tout nani akota te to fanda ngana to ba mutu balobake ba ebele balobake non tokota au TikTok pardon tokota ba YouTube wana te mais nana kota te lelo nana kota te le charge mystique visibilité nana kota te bisanga bango to bakota tala ba émission lelo ça ma télévision eza politique pardon eza na polémique bien sans polémique hein oui sur différence les années sans polémique exact différence les années na bandeko mususu o basala pe musala bango bien na niveau ya réseaux sociaux et des ba tu fais babo ça na pété biso avant to ya télévision nous avons travaillé à la télévision
Avant tout, il y a les lots YouTube. Nous avons travaillé à la télévision. Mais tellement TV PCBiso, Oyo, YouTube PCBiso T. Donc, quand on regarde la télévision, parce que qu'on a cahier des charges Zali ou comment, cahier des charges et ça ou comment. Mais sauf que Noëlla Madinga peut avoir raison. Na makambo azoloba, ba bêtise, ba dérapage, lelo na ba olalo la muki, omoni mutu mo asimbi téléphone avec caméra ou encore un micro, abandi ko sala émission ngai danger ngani sans éthique, sans harmonie et sans puis déontologie. Sans déontologie et puis nous allons rabouiller. Ozo ya invité, ben mbaka invité te pour we rabeta ki na kisangani, we rabeta ki non, faut avoir des questions claires. Faut avoir comment poser des questions. Moutaïbi n'a pas formulé un questionnaire T. Il y a mon koboui pendant 10 minutes. À comme journaliste. Noël a raison. Ah bon. Voilà. Pour Era, Ramsey. Nandolo ba pona Era. Nandolo ba pona jeune frère. Wana nalobé na pesa ba naloba kenon ndeko. Nzela Hollandi. Faut baba kulutu. Naloba una émission ya ndeko nanga. Na poto. MS na PC Bambote na lobby nzela ozopona eza mulai ko yango na loyengete yusu kota autoroute na vélo au sal accident tala lelo ba pesinga raison ezelo ko ngana ko betela maboko te si qui est vrai nga jamais mutakala ya mutu soke bimi na réseau na ko ya te na sepela na mela ba champagne jamais. Parce que mutu moko te na vie na ya linga mutakala na ebima. Ebima kana ba circonstances moko boy. Ba triquer yo, obeba ina mutu, boswana ki, mutu moko mal intentionné a filmer yo. Na ndimite mutu amoko za na ndokyo lokabato. Na ndimite na mokili mutu moko abimisa mutakala. Tu so abi comme business, au moins créer les bateaux sous ba cop, mutu so na sepel na ngwa luli. Na bandeli yango mutu moko tu so ça la ngo esprit. Na lobi boyi. Mutu moko te na mokili. Abimisa vidéo ne ya mutakala ye moko publier yango esala mate. Esala sala mate. Ah bon. Esala toujours quand ta publier yake. Alors ndeko nanga azwa mayele. Tala liza toloba apesi ba détail nga kuna yeba kité comme moi lobi awa mongali bomo benga petit nanga mongali leki na era ba benga mongali yo asi za mamba soni so yobi leki nanga na yoka soni aza lekisi bu sika pona ni aza camarade ya balani ba petit nanga mususu na ba benga ba petit pe na TVT nani Bakali voilà prince na PC Bambote eza mamba soni papa mbangi lokola ngai boye izo sanga na ka soni pona bengi era leki ngai soki nati lokola bengi nga leki na mona mabete c'est normal soki fali po bengi nga leki na mona mabete Hollandia soki Chamberton ena venabso na Ayrton c'est la Caribou variété. Ah, non, des données en Gomba. Ok. Ça veut dire que si Kolut n'a pas de des données en Gomba. Ça veut dire petit. Et déranger. Il y a Joka Kabengele. Et déranger ta mouquette. Et déranger te. Marc Tab aussi. Marc Tab Mkolo, hein. Ouais. Déjà, mon toit à l'équipe, on a âge. Attends, la moko bien boula mouni balé, mi 5, 7, 8, 9, je sais pas moi. Il y a des. Mukolo, voilà Kulutu. Kulutu a dit l'ondole. Baza wa mikolo. Ah bon. Biso pe tona wa mikolo na biso. Tanga lisusu. Atanga lisusu Paulin Mukenzi aussi. Avant le tolo matin. Alors comme tout le monde coach peu moi mbri Charlie Prince. Azara mukolo hein. Ah, role kana bambula na ba âge oui. Ah bon. Kulutu. Ouais. Aza mukolo. Nani lisusu na bakisa. Nana bakisa mutu moko s'il vous plaît, vous tsana lukata mutu moko. Papi Mboma aussi? Non, Papi Mboma mukolo te. OK. Ah mwana muke. Gabana Basele aussi. Gabana bana muke. Bana muke. Bon baba parents bien bana muke te bon par rapport à âge de ba mukolo nanga te.
Ah, chante ça, il y a un historique qui. Donc voilà. Bref, c'est ça, Nene Loba. Ndeko, malheur et juillet. Nabi que le loba doit la fête, na ba réseaux sociaux. Nga nazo compatir na ye, nazo compatir en tout cas na nani. Donc il na bi mutakala muza super tinate, super isa olemba lemba. Bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bon, peut-être moi si na c'est pas non bon nga pena affaire mutakala na commentaire te. Eza ba mutakala eza sacré à moto. Sacré à moto là moi si na ye. Sur les bimi comme scandale c'est pas bien. Mais quand à Gez Mawete, a conscience. Ok. Gez, Sozala qui, le côté m'abêté, na protégé parce qu'il est artiste et musicien congolais. Ils ont été mutabimisi mutakala. Ndenge ka o izwaka héritier watanabe, toaka pour protéger ka héritier watanabe. Ndenge mo photo protéger Gez Mawete. Pour kolanda fiona a commis acharnement. Ok. Là bina wana nouvelle ina funda na sala non, au funda pourquoi? Il commis acharnement. A commis pour ça les longues vidéos, tongo midi pour commis acharnement. Nous allons protéger, nous devons quand même protéger Gez Mawete. Mais Gez, conscience, il fait son gars. Okay. J'aimerais même que après ici, dans un bengaï, tout solo la makamusu par rapport à ça, parce que na benga pena grand frère naïe, Sacha, na PC Bambote, ce n'est pas bien. Bango le ba ça ba image na musique na biso. Le long ba maison mususu pour ba produire yo ça ba scandale mutakala en tout cas ba ozote. Nous sommes ça ba ozote. Yango on a sepelaka na fali. Fallait pas retrouver na ba bêtises à makambo wana au monde a été. Mais je dirais pas que fallait et ça. Mais au monde ende na poto te au monde na buzoba te. OK. Na lui pété que non qui rit tout ça. Tu lui pété que yo posa saint. Comment côté na philosophie na pourquoi non na compagnie ga ba dire au katsinga ponani te na katsi te na compagnie ba dire non pourquoi zo banga to lo bité que yo posa c'est ça la calme c'est moi qui donne les réponses tu manques des balls il y a nani na lo bité que nani qui hérite pesa ça mais azapela makam na ye o asalaka ngana yo to weba wa piso ki lem susu ki ça salaka partout. Bon, je confirme pas, non, c'est un exemple, c'est un exemple. Il y a 10 personnes, il y a 15 personnes. S'il te plaît. Également, toi aussi, il faut m'y passer. Voilà, il y a même moi sur la ligne théâtralisation. Non, ça la théâtre. Je suis serein et sincère. Voilà. Je donne un exemple. Copier cet exemple, le but est que prenons les cas, par exemple, Nana Moza Sena Mokili. Yonde Moza. Retomber pe na scandale, moko biso toye baraté. Et comme un scandale, t'es pas toye baraté. Mais je te croyais, bah, comme un scandale. Oui, normalement, voilà. Là, tu as raison. Non, les labani, 10 à 15, juste toye baraté. Il faut avoir clair. Là, maintenant, j'ai dit à bateau, n'est pas les là, de l'eau, quoi. Des bateaux, ah, voilà, au tché bateau. Donc, rien n'empêche que, Kérit est surtout un monde nabino, on se retrouvera mieux. Également à toi aussi. Voilà, je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Justement, de la fin et puis quelques salutations. Un bateau tout va disposer qui tombe pendant la émission. Oui, bakanani, garçon à télévision. Juma Claude de Bols, Moualim. Oui, Juma. Il y a l'ici, hein. En fait, Juma Claude de Bols, il comportement. Tu es moi si naï. Moi, c'est mobile moko. Mobile ya mwasi mo. Ah wana c'est wana mamuna bino wana yebi. Business yo siko na ba scandale oyo peut-être à se retrouver. Oui par exemple ta délire. Yo zo mona na mutako tanda au 4h du matin. Alors muki oui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et ta là vrai. Zo mona ko cité. Mais maramba sala na ba 3h wana. Toyebi wa. Jure roye balande au scandale. Biso to lali. Richard Diolo kuna ezara na janvier Diolo ezara Richard na janvier na infomi Kérit Kotoyo zéro Kérit Kotoyo dodo sommet et bon longo o chanenda ko
Cause nango ezaki nini? Aseki hein. Voilà, merci beaucoup à la chère Mike Lokamba. Merci vraiment. On va tout disposer qui temps pour Rolanda Bisso, pourquoi pas l'abonné fidèle na Bisso. Merci à mon vieux Claude Maloba, le vieux poteau au Rolanda Bisso Sikoyo. Pourquoi pas na José Longondo. Le bois j'ai choisi Matata. Choisi Matata, le grand maître, vénérable maître. Choisi Matata, il est puissant, je confirme. Un Nigérien au Congo. Ah bon. Un Nigérien au Congo. Un Nigérien au Congo. Ah bon. Choisi Matata. Grand maître. Merci beaucoup, na abonné fidèle. Ange Céleste. Merci à l'équipe Mobimba et Afrique et la télévision. Pourquoi pas chanter ça qui était derrière la caméra, monter ma story. Merci aussi à Montréal, Juma Claude Bols, monter ma Lissi. Il faut que ça revienne Lissi. Mon bal, il y a moi si mon corps. Ingénieur Claude Bols. Merci beaucoup. Ah, voilà, il y a Richard ça. Voilà. Merci vraiment à la bateau tout Balingarabiso. Je pense que tout le monde est bon au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.